députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité, Bisika Tosololaka, Bisika Tokutanaka, Bisika ba Congolais Bakutanaka, Bisika Bisso Tokutanaka. Pour nous échanger ce qui est sérieux parce que la place, il y a makambo sérieux, c'est la grande ao. Makambo oya sérieux et talimboka. Ah kaka. Allez, les Congolais vont manifester contre l'agression. Les gens qui ont l'ambassade à British, l'ambassade de Moussoussou, pour nous kende koyo qui savoie na bango. Masolona de Pité, tokolobela makambu. Il y a absence, il y a premier pays producteur et coltan na forum international d'Afrique du Sud. Maininge Indaba, oyo premier ministre Nabiso Akindaki. Masolona de Pité, on va parler makambu ya utilisation ya Transco. Oui, utilisation ya Transco. Eza masolona de Pité tokozonga na cour constitutionnelle. Tolobela makambu ya ba o balingaki bakimile, tolobela ya ba candidat o baloba ba iba. Tokolobela yango et puis tokolobela dossier ya attaque contre l'informateur nommé par le chef de l'État Augustin Kabouya Chilumba, monsieur l'informateur. Batake ya batu, babimisi ba photo, voilà, et wanazo fêté, batu bazo kufa na est. Ya solo to ya lokuta, c'est dans ces numéros. Rendez-vous. Hein? Ya ba Congolais bisika baso lolaka ezali ao. Be mission ya kotala na ba paya ba yebamboka na yo. Abuzo ba ezalaka te. Kofinga ezalaka te. Vérité ezalaka nde ao. Nabite so kitozo yokan. Awa buzo ba ezalaka te. Kofinga ezalaka te. Mais pour la vérité, ata so ki suyo et ko soyo. Et nous sommes libres de le dire. Mikolonio sonaebi sakabino que omikomisi ennemi ya Congo, omikomisi pe ennemi nanga. Ceux qui ba pesio responsabilité ko salele yango malamu te, on n'est pas amis. Parce que nazomona neti batu bazo mesana. On ne doit pas continuer à couvrir, toujours couvrir. Ezate. Nazwaka ba problème na batu. Parce que seulement, j'estime qu'il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Mboka oyo, banjelote bakoya kobongisa yango. Bapayate bakoya kobongisa yango. Bisomoko. Mais pour notre bongisa yango, il faut tozala na sens ya patriotisme. Lobi na bino, beaucoup de personnes balela kolata bakombwa. On a za kimbanguiste. En quoi nini ya kimbangu ezakati na yo? Zéro. On vuluzi fumu kimbangu otali mutu ango eloko moko te. Eloko moko te ya kimbangu kati na ye. À part kosala théâtre. On a za lumumbiste. Yebisanga lumumba sala nini. Mpolo Morisa asala nini? Okito asala nini? Eloko moko te. Tango zolata kombo ya mutu, il faut oyeba. Yango na lobaka na batu, j'ai discuté na plusieurs jeunes. Allez, azui asali atie la reboye, asali lokola Lumumba, azui linette olati. Mais tango zotuna ye, Lumumba asala nini? Nini ozo incarné ya Lumumba? Ezate. Ebele pe balata muniere na Congo. Rien à voir avec Tshisekedi. Rien à voir avec Etienne. Balati kaka. Mutema mabe ya ba Congolais misusu et comme ya bapesa ka batu dégoût
ya kolinga mboka. Bango bakoma bakano par excellence ya message ya Rwanda et le kaka. Et vous qui passez le temps à le suivre, bozana bango, qui se ressemble, s'assemble. Na loba kayango na français baloba, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Lokola yo kota kakabi sika batu balingi mboka te les opportunistes batu ya ba matu vu. Quelqu'un d'autre m'a dit, ozo sala populisme na lobi monsieur, ce qui oyebi signification ba concept te kende ko vérifier place yo tanga. Ozo mone lunja ko sala populisme ezalo kolanga. Mais mabe quel que soit muto asali yango na ye kaka. Mususu alobi te bongo na assemblée nationale na loba kanabino tangelanga 3 parlementaires ya manda oto uti ko silisa. Baleki monsieur Tambo incapable de répondre à la question sur la qualité des interventions, sur les sujets abordés et aussi sur l'attitude à prendre en tant que parlementaire. Membre du bureau, estimés collègues, Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quittez les groupes armés. Tout le monde a une petite blague, ma collègue Nabiso Missoussou Baya comme menacé président Awa. Les lots commis, Wabi. Est-ce que Bozomon a dit que l'insistance, Oyo Elingi Kosale Mayake Tolobaka, est vraiment une décision ya côté kakabande bisika bande komisusu bazali ko dépendre. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que to bimisaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que to zo akamakambuno sto tchaka sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Naza quand même un tout petit peu inquiet dans le sens où tolobaka nyonso mais des fois tobosanaka ce qui est plus prioritaire. Nakati ya contrôle parlementaire uti kolobango honorable président, ba collègue ba uti koloba awa, seni ezo poser problème, enrôlement batu banrôler batute, mais honorable président, tozana ba compatriote ba moni ata possibilité ya komona machine wana te pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposer que la priorité de cette session, que ça ne soit pas Kobenga Seni Aya Awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays, les élections n'auront pas de sens. Totika Kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Menga zola la parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, toyebite lelo nambo kanabiso, toyebite na nazana kati, na nazo kota, na nazo bima. Fonctionnement moko ezali ko affaiblir même d'effort notre armée est en train de fournir, honorable président. Il faut bovandaka. Le Rwanda bima premier pays producteur et coltan ba forum international à Kendakate avant d'akuna j'ai eu cet élément ya ndekowana azolo va partir ya Afrique du Sud place ba Kendaki le premier ministre était aussi là bolanda ndekowana. Les amis, je suis bien comme vous pouvez le remarquer à Mining Indaba. Alors, vous voyez, moi, il y a l'Allemagne, beaucoup de pays sont ici représentés. Un coup de cœur, un coup d'amour pour mon pays, la République démocratique du Congo, qui est bien présente ici à Mining Indaba. Et la seule question que je me posais pendant toute la journée, j'étais en train de chercher, j'ai fouiné partout. J'ai cherché un pays. Entre guillemets, l'on dit que c'est le premier exportateur du coltan dans le monde. Chaque fois que je suis dans une conférence minière, j'essaie de chercher où est passé le Rwanda. Le Rwanda exporte le coltan. Le Rwanda vend du coltan. Il est peut-être, on dit, le premier exportateur du coltan. Mais dans une conférence comme celle-ci, tous les pays miniers sont ici pour montrer ce qu'ils ont, pour présenter leur potentialité. Le Rwanda n'est pas là. C'est ici un message que je voulais lancer à une personne. On est en train de tuer à l'Est à cause de nos ressources, à cause de notre coltan, à cause de notre or,
à cause de notre lithium, on tue à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes bien ici. La République démocratique du Congo est là. Il y a plusieurs pays. Il y a l'Angola qui est présente ici. Il y a plusieurs pays. Il y a même la Tanzanie qui est présente. Mais le Rwanda n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'ils volent. Le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda qui vole notre coltan et notre quoi et notre lithium. Le plus grand problème, c'est la personne qui achète. Qui achète le coltan du Rwanda? C'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Américains qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Français qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Anglais qui achètent, c'est eux qui mettent l'argent d'une arme dans les mains du Rwanda pour tuer mes frères et mes sœurs. S'il vous plaît, un coup de cœur pour tous les Congolais qui meurent en ce moment à l'Est. Il y a un massacre à l'Est de la République démocratique du Congo. La République est en guerre en ce moment. On nous tue injustement à cause de nos ressources. Nous sommes là, nous en sommes fiers. C'est ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas se le cacher. Nous sommes ce pays béni. Ce pays que Dieu a voulu que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on tue chez nous, mais vous ne dites rien. C'est vous les vrais coupables. On tue chez nous, vous ne pipez mot, c'est vous les vrais coupables. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, c'est vous les vrais coupables. C'est vous qui tuez en République démocratique du Congo. Merci. Voilà. Mais ceux qui ont été capables, le col bango bazalaka partout. Il y a les capables. Les écharpes et des lacets. Papa, binisela nga ba photo wa. Nazolo bana bino mboka oyo avenir nangweza na maboko ya bakapable. Pas seulement que baza partout, mais bazo surveiller makambo mboka na bango. Là c'est nous. Nangonga wana yo le kisaka message zo luka. O bisimo soki bisimo alobi nini. O nanga alobi soki nini. Kagama alobi nini. Musala vandela yango wana. Et vous les autres, j'ai entendu quelqu'un dire que Mutu boya katisi wana iza mutu ayena aser. Alobi akatisi na lobi oui. Akatisi ko. Alongwe kuna aucune idéologie. À part kozala ba milou. Na lobi boy. À part kozala ba milou. Aye côté ya patrie. Parce que tangu tobunda. Hier je parlais de Kabouya. Augustin. Bande konangai. Il fallait que Hermoko te fixer opinion par rapport à ça. Yo vraiment ta ce que ozaka mutema mabe okotiko condamné chef de l'État d'avoir nommé Augustin Kabouya informateur pour na ko identifier sa majorité. Siko papa olinga cha nommé nani? Yebisanga nani? Olinga cha nommé nani? Mutuana il a commencé avec l'actuel chef de l'État. Nano combien de secrétaire général il y a eu de PST. Nano azananu mwana ya Tshisekedi simple azanaye ba photo yango. Mais le mal les ande que des fois ma BP zo utande na kacha eu de PST wana conflit interne mutema mabe. Soki ba pesa jo tourna yo, zela pe tour ya mutu mususu. Je l'ai toujours dit. Ndaku wana toyebi yango bien, pe boyebi ke toyebi. Kaka yo pona nini? Le chef de l'État nommé, j'apprends à la message, batinda ba message na gauche, na droite. O Kabouya te, o mboke ko kabwana. Na mboke ko kabwana. Lokola yangwe ko kite bake ko bimisa ba photo même ba biloko misusu yebani. Ba photo ya Augustin Kabouya o bazo tia poudre, eza mukolo ya publication ba résultat. Mukolo ngo na sala ken aller retour na Afrique du Sud. Akendaka na makamuna yeso ki secrétaire général akende kokutana ba ndeko na ye ake kuna zongi bota la même tenue même tango azotambola kuna okomona kiazaki na même tenue wana polo wana azanango na basket moko na pantalon moko baye ko bimisa ça s'est fait ainsi de suite parce que ba nommé informateur fait wapi mukolo ya ki informateur nomination alataki polo na ye wana ke kotala match na bato. Mais modèle bolingi bo changer ba makambu. D'abord bobimisa ki eza montage. Eza yango te montage chef de l'État yambiye, montage abimi na oya asali déclaration akuti média wana ye mtu abenga ki yango. Mais finalement tokotala tokoya ko sala bilan
ya ki informateur ya Augustin Kabouya na ki informateur ya batu misusu. Nous allons étudier, nous allons comparer par la suite. Bandeko nanga botika mutema mabe ya ndengwana. Les chefs de l'État ne doivent pas passer le temps ya ko gérer ba mutema mabe na bino. Ndenga zawana ye moko ayebi ki e ki. Yambala oyo coordonnateur. Tango alukaki directeur coordonnateur ya campagne na ye. Atsaki Jacques Menet. Na madame Akasia. Atsaki bango. Toyoka Augustin ko banda kotinda batu bafinga ka batu te. Awa ye atali amoni que l'informateur, je vais mettre ce monsieur là. Pourquoi vous vous agitez? Et le message que vous envoyez, ça va changer quoi? Bien au contraire, les autres baby c'est la kabino kaka. Parce que le chef lui-même va comprendre que oh ça kamute mamabe. Monsieur l'informateur, plein succès et bonne chance. Papa sana musala na yo. Soki okotika na distraction ya bato. Okosale la chef wana musala malamute. Mboka na biso komandengwa. Donc tangu bato bazo sala befort. Quand nous faisons des efforts pour être batunini. Te ezana bato basala effort ya ke comment nous pouvons les détruire. Voilà pourquoi même dans le monde des médias ezana bato ba milunga na landakata. Nous avons été journalistes avec vous. Aujourd'hui, député élu, réélu, double brassard, président d'un grand parti politique, venez sur Kabinda 102, au Mona Makambo. Des fois, tozo siège na bao, batinda kayo bao, koma milou na bango. Neba o toko vanda na bango totalibo. Des fois, pe tozali kolo na bango. Olobini, na lobi yanguti. Des fois, pe tozali kolo na bango. Parce que ASER, c'est un grand parti qui pèse, qui a des élus. Niveau national, provincial, municipal. ASER azana ba élu. Toi, bambolombolo te, ça il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Parce que, batumute mamabe muto akotika la kakaboui. Pendant que votre pays est agressé, bino bokolo bata. Makambo, botika la penza bakano ya ba Rwandais. Ceux qui ont ligné au justifié, appui na yo, ya Rwanda, Félix Antoine Tshisekedi Otieye wanobandi ko finga. C'est tout ce que vous savez. À part qu'insulter, qu'est-ce que vous avez? Je vous ai démontré pendant le premier mandat. Dans lobby, l'opposition n'a pas eu d'argument pour critiquer le chef de l'État. Voilà pourquoi il a obtenu 73%. Et ça n'a pas battu. Parce que tous les opposition à Koloba. Oh, Félix Aliaga Foufou. Oh, Félix a voyagé à Kamingi. Oh, Félix a Zamoulouba. C'est tout. Mais sur le plan de la gestion de la chose publique, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Souka souka bino wana, bokena Rwanda. Awa tangu ba wazalendo bazo frapper ba kafrumu eto. Bo partager bo lobi yango. Bo partager bo lobi yango. Tala degré à Kindoki. Degré à Kindoki. Et nous, on va faire comment? Allez, totikal tozo sangana na bino. To lobi peke biso na bino tozaba congolais. Papa bo vanda. Le jour viendra, chacun va payer parce que ma vidéo tozo salaka ou ezoti kalaka. Muto ko wanga na vidéo na ye, les paroles ne s'envolent plus. C'est ainsi que nazo conseiller na bandeko. Namoni makambu ya biso Transco. Tala nenge ba memisi Transco biloko. Ata soki bolingité. Na simanango, non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Wana bis ya l'État, donc eloko ya l'État, eza eloko ya ko dilapider ya ko bebisa. Eloko ya ko bebisa nde ya l'État. Pona nini tozana culture moko ya toyebi ko batele ekolo na bisote. Koyeba ka ko batele na koya kozongela lobby je crois na kozongela makambu. C'est que j'apprends pona spoliation ya biloko ya SPT. Et la direction générale ya SPT, vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant? Place où tozo sale la bémission, awa balinga babetanga masasi, bayako kanga ba tol, banani bakanga ba tol. Bozo ze la boteka. On va vous laisser tranquille. M'en habiter. J'ai dit toujours capable. Vous devez faire tout pour que botali sakembo kezaya binu. Lelo ba congolais ba kena ba ambassade pour na kokende ko manifester le soutien na FRDC ko manifester et aussi na front. Ezane loko na ebsa ki bino lobité, peut-être qu'on va nous retrouver ces images là. Front est commis ba tubazo contrôler baninga.
omoni ba militaire oyo avandi bavandi sie bazo dictaka ye loba un militaire au front dit la vérité. Quel militaire qui dit la vérité? Botika kwa mbrouiller biso. Ba mso balingaki neti ba replier boye. Mbala moko ba wazalendo balobi nini? Bokende kuna te babandi soki bokende samanduki biso tozotika la kobundela awo. Lisu likolo lisu contrôle likolo contrôle. Les patriotes debout. Bino ba complice ya Banyarwanda. Bokende kuna. Des aventuriers comme ça. Et vous passez le temps ya kolanda bato modèle wana. Hein papa? Vous passez le temps ya kolanda bato modèle wana. Bon séjour na capable Sophie Kakuji, secrétaire général ya ASER. Azakuna na Kalemi arrivé na ye accueilli en pompe. Accueilli, comment je peux dire? Accueilli comme une princesse. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'elle a princesse. Double brassard. Donc, sur les 6 élus, Otozana Bango en attendant, Baobazana côté à la justice. 4 double brassards. Député national, député provincial, député national. Voilà la confiance. Voilà là où nous nous restons. Et ça, côté à Milou, PC $50, à Komi Boakanasa, à Kofinga même. Mais attendez, c'est la culture que nous avons, nous, Bisotam, Tobundis. Il y a Kokuta Batum. Ma musicien, comme qui musique et mouke, ma finga est belle. Musique et mouke, ma finga est belle. Vous n'allez pas comprendre que Olinga te, Fali a sa valeur yambo kanabino. Olinga te, faire a sa valeur yambo kanabino. Olinga te, bango tout nengo zomona wanezaba valeur. Quand ils partent quelque part, ce que libanda, okutani, je me rappelle une fois on était, tokutani na musicien moko libanda mboka. Vous sentez vraiment que, eloko moko boy. Et c'est la même chose na ba joueur na biso. Ba tubazo sepela parce qu'on a éliminé les léopards. C'est pas possible. Je vais à la Cour constitutionnelle. Lobi Cour a se prononcé qui na makamumi bale. Lobi na lobela ki ango penzate. Nazo lobango parce que mikolo nazo tikela kabino temps. Yakola na makamusus. On n'est pas toujours très long. Ya liboso balobeli bato seni alobaki que ba frodaki, ba buraki, ba urne bazaki na ba machine à voter. La Cour constitutionnelle a lobby na bango ke yo seni zana qualité te ya ko supprimer ba voix ya bato. Ils ont relevé na compétence na yote. Siko difficulté comme kinini. Bato ni seni, siko seni to ko publier nani seni a lobby ngai na sina supprimer ki ba voix. Ils ont mona na lisusu te. Etika lindengwa. Na sina supprimer ki na zana ngote. Siko boko discuter sur base de quelles données? Données zate. Donc c'est resté comme ça pour na bande koan. Et puis babaluki batali sama lukonde na requête na bango. Oh, on doit cumuler tous à la ministre et puis tous à la député. Bande konangai. Même avant de faire quelque chose, okoyoka sonité. Ata soki ozana lokoso modèle nini, okoyoka sonité. Bo senga tu peuple a voté bino pour que boya to siéger. Nazaki koloba na bande ko l'Assemblée nationale c'est pas le Sénat. Boya to siéger. Au moni bino, tito ko siéger na bin. Vous devez démissionner, monsieur. Barrete o bozo signer mikolo. Même o bozo antidaté, tozo komaka yango moko. Barrete o bozo signer mikolo. Même o bozali ko antidaté, tozo komaka yango. Nous allons vous attaquer, monsieur. On va vous attaquer. Biso to ko attaquer bino. Biso to za batu te ya ke to banda ko betela ka batu maboko tu fais n'importe quoi. On te confie de responsabilité. Okobi mesika wana ba ko sentir même pas que muto azalaki. Eloko nyonso ko bongisa kaka yo na famille na yo na banda ko ebele o bozo somba pamba na ba mitu ka bomesani place à Malili bolingili su kolongwa te. Les coopérants politiques na ba commissionnaire près le président de la République. Augustin Kabuya ko ya ko corriger makambo ebele ya ba informateur. Makofi koma ki ko beta na ko beta etalibin. Et ce que biso tolobaka
Ce qui est tali yango to pratikaka. Yango na lobina bandeko. Capable j'ai tout. Biangando a perdu son père. Na lingi téléphone na ye et pela moto likolo ya kobenga. Vous devez assister, c'est votre frère. Ouais. J'attends une information que je suis en train de vérifier qu'il y a un capable qui est décédé. Nan a eu information bien te na monga fula. Biso tozalaka famille na aser. Venez demain samedi. Na Kabinda 102 croisement Kasavubu na commune à Kinshasa. Comme avant, parce que 9h, to tondaka place wana moyente. To bandaka 9h, to silisi midi. Bousculade. Ozana pose ya kozala na biso. Notre vision c'est ça. Ko pesa batu balingana mboka na bango. Égoïsme le kimingi. Mboka. Congo il faut ka koteka toka bolambongo. Boyoka niveau. Batu bazo sambela ke bazo ata Goma pour que ba Rwandais wana ba dialoguer. Tangu ba dialoguer na yoki Israël azo senga ke ba dialoguer. Tozo encore les Rwandais toko tsabango na armée. Bazonga na politique. Bazala partout. Et vous comprenez. Mboka na bino ko avancer comme colonie. Ce que ozana Benelux okobenga na numéro o pona ko adhérer na ASER 0032 465 451 886 0032 465 451 886. Wana ce que ozana Benelux olinyo kota ASER benga na numéro 1. Ce que ozana France Aujourd'hui, 0033 662 17 76 96. 0033 662 17 76 96. Wana na France, ce qui est na posa ya kwadere na ASER okobenga na numéro 1. Ce qui est na Canada, au sali 001, bon, nazo chaka ba préfixe, 001 438 931 0460 001 438 931 0460 Obengi capable yani yazawana. Soit au Kenya, États-Unis, au 001 707 567 38 12 001 707 567 38 12 capable Patrick Azawan. Pona bao bazana Grande-Bretagne. Ozana 0044 445 94 24 791. 0044 400. Qu'est-ce que j'ai dit? 0044 745. Donc, wana pona bao bazana Angleterre. Bande konangai. Tozana Kabinda 102 awa na Kinshasa. Yaka okoma capable. Ce qui otalibiso tozala kakaboy. Ndenge moko ezo salema et ko salema pe na France na adresse one. Je pense que la régie va nous permettre à que bata l'adresse malamu ba fixer yango parce que lobby le 10 lobby le 10 février 2024 un grand échange patriotique sur Paris. Venez vous associer à nous. C'est ça aussi le patriotisme. Dans l'année, comme on est là, Canal Plus, ils ont na Congo, des messages na biso baboy kolekis. Mais bino aux enfants ngana landaka ba chaîne locale te na landaka Canal Plus. Tala siko makam. Na moni ndeko moko azo pikola Canal Plus am. Boye ba ka degré ya patriotisme na colère te. Tchoko lingamboka na yo. Allez, il en est fini. On va se retrouver demain. C'est toi l'échange patriotique. Soyez là. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.